Déjà, quand il y a José de Londres, ils ont un bébé. Ok, premièrement. José de Londres parce que José de Londres, on a un très sérieux. Ok. Moi, soit bénissé na poto na Suisse, pour continuer bana babaranaki, a commencé na une mois à mimi la poto. José de Londres l'équipe na média, a semi na biso ba comédien. Biso ba comédien to ganga to na hein. Patron Fiston ma fille na salle. Ok. Patron Calais, patron tu la théâtre au ganga. Ok. On a vu José de Londres là, ba PC 6000 balles. To biso ba comédien to sangisa, to pesa, to zelaté au gouvernement pesa. Biso mo ba comédien so to en l'arté, so to chama ki la nini. Bata maboke. Oh. Donc le bata maboke, on a eu mon posa bata maboke. Ça bata maboke. Mais c'est la rata mota. Oh. C'est ça que tu as balance parce que on a besoin de la 6000 balles. Pourquoi tu as kenda pour toi miskat? Bon ma bengisa vie kao. So na famille na bengisa ta mututé. Attention ça comme à bengisa de bon bengisa ne vie kao. Mais tu as kaza na festival. Tu as kaza na festival, kuna ya wana zo bengisa ba. Est-ce que festival en gros ça il y a Hans. Municipal. Hans nous ça c'est festival moi. Point d'interrogation. On a émission Sokomoni. Soit vimina, moi na soit vimina nzungu eba maman na zana si. Il y a zane kaka compagnon. Babenga de so batiki mu. Compagnon. Ainsi le solo tié compagnon. Oh. Ah bon? Moi ba français là, moi français qui est. Oyamba no ba to ba français de ma. O karisra ba boko la zongi na école primaire. OK. Heureuse de te retrouver encore dans notre chaîne Actu Final TV, hein, vraiment. Bienvenue sur notre chaîne. Bonjour et bonsoir. Bon après-midi à tout le monde, ça dépend. Il y a écoutez les binos, il y a émission et voilà, mais voici Babi à la présentation. C'est bien votre humble présentatrice. C'est Siana la Cléopâtre. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous les abonnés. Je ne peux pas commencer ça pour ta dure ou bien ça pour ta souhaiter une grande salutation à mon boss Babi, à les boss, le big boss et les boss de leur boss, le boss M. Hein, voilà. Et pourquoi pas à Papa Talent Babi et bon tout ça la bon pourquoi pas là je vois mon vieux Ndash Mobutu Babi on passe des alarara Serge Fidèle vraiment Odari Babi Odari toujours mais c'est Serge Fidèle Soubaka et Yayo Yangwana. Aujourd'hui je suis là avec Bakoso Bolumbu Botaka o wapi tozo pe c'est là vraiment le local andingi zalara vu que ngana nga songi na mesana kokota kota ça matoi na bandaka batulelo vraiment na tia ki ba matoi na kenda ki wana na talaki la bandako ya ba comédien ou soit côté ya ba artiste comédien yangwana na lingaka mingi totonga yangona Bolumbu Botaka Bakoso en cycle na mukuse parce que petala rara papa ba songi kisi mwana suka ba songi vraiment et ko sala bon anatomique à Montréal c'est la ndenge zalaka vraiment et ça la kitoko makase Bakoso bonjour. Bonjour maman nanga mwana tsuka ba songi. Bonne santé. Santé pepele ou de gete mpiete ni kembende mutande na bakati sala tsuman sala. Ngo bazo benganga Bakoso Bolumbu Botaka titi sala tsuman sala. Matikita olongoli. Te bazana matikita pour sala na tempoka. On vraiment to se cannabis parce que to za na candidaté et voilà to font la message na biso soit te font là vraiment te font là tranche na biso ya lelo na sujet oh lelo to za bongo na 3 sujets ya ko solo là ya ko développer to za bongo na 3 sujets boko so vraiment vu que yo pe ozalara déjà mutu ya boisi to bandana bota ko za na matanga awa matanga eleka ki ndenge ni na faire ba partage et pesi moi mobulu pour na yo mona ki ngo ndenge ni déjà matanga vraiment il aura on a remercié le maman na biso Denise yim kasara que quand il y a papa na biso Janify et nous on a photo et ko ah on a fait ça mais là on a sepelé il y a on a en plus biso ba comédien to leli bena Janify na ça qui pour Janify ça icône na moko ça icône on a to pesa qui pena bon ouais
Et voilà, bopesa qui est honneur tout ce manasije wana, mais honneur au lobby qui bopesa qui Jani Fay honneur côté msusu to mona qui ezalaki nango ebembe ya matala na ba msusu ba ke ba olia na bango soit disons que balobi bazaki na réunion stratégique mais bamsu balia na bango bazokanga na bango ba photo vraiment elongi vraiment ya mawa ezalaki kaka ba sur place mais na ba côté moko boye ba sali ba émission balobi pendant que o to bande ko benga lipasa na ye avandaki vraiment qui mia asala émission te moni ki ayo sala émission kaka tant bakundi ndeko na ye Jani Fay pour na yo trofa ke monde na we biselo ko moko kosa na ko kufa koyeba batu balima ba omoni na mboka na biso Kongo surtout na mboka na biso Kongo so mutu akufi batu musu bayaka pona kochola misusu bayaka pona koseka misusu pe bayaka na mawa osoko pa ko kama te soko moni batu musu na matanga chani après matanga bake kudame batika di batoxini eza modèle na mboka na biso so tozi matanga batu musu bayaka olela matanga musu bayaka kochola moweyi musu bayaka ka yeka ola bilamba oso comprendre ya momoni bandeko ko bazali na mawa lokwa ba apofirenze azaïf mona mawa poto mona bandeko musu ba comédie to ba kundi chani musu ba ke ba boîte to mona ba musu ba ke dami ba top sini ba dami oso comprendre donc c'est que ba la ki saki lolenge na bango eza jara ba to musu ba sepeli na liwa ya chani pona nga pona mona ke ba vidéo wana mais ça ba comédie oyo ba lelaki chani pena na motema mais ça va comportement ma vie tout tika mo tant à salaga vie pour vendre ko sekise mais tant ma kufi to moni bato ba linga chani na bato ba linga chani parce que ça passe ne kona bino icône ya munene logo ya chani kufi to moni bato musu ba odamela bon na ba boîte musu ba tika na bon ba toxini banani wana lisusu te na kotanga bakombo te bamiyedi mais tant bisinga no to basongi to tanga bakomba bato sala na ngwe lo ba vidéo eza bazodamia na bango mo bamiyedi pourtant babwaka vidéo wana na seke basepeli na liwa ya chani chani akufi bino boke kote moko boye ovani na bino ozobaye baboki mais merci na vie na nga popo apopena aledi chani merci beaucoup quand on voit son loup on voit son quai. Donc, tant au moni Jani, au moni Apo. Donc, quand on voit d'un loup, on voit ça qui est haut. Son. On voit son quai. Quand on voit son loup, on voit son quai. Oh. Simbara wana babinga na zoko kalanga ngote simbara wana tout le monde qui bongo matanga uti ko kamera absence ya José de Londres au batna so babanda ya kozela ki ya Josaya le roi de Langila akita vraiment mabele ya ko lo batala ra ndinge sala kitoko makasi to moni pe mutu moko vie mora kendaka ye ko zonga qu'est-ce qui s'était passé absence na ye pendant que awa ba fan na ye pe bazela ki déjà so ko moni José de Londres ya kité makambo yango na so tomboka makasi na zo lobaka trop donc batu ba komisa na kwa mona popiso ba fininga na leditu donc batu ba komona kaka démarrer batu makambo na zo loba soki José de Londres mona nité et ça parce que azana ba programme sérieux donc soki to landeli José de Londres té muto alanda so muto akufa kwa alanda babenga suite suite il sera José de Londres les suivants il sera les suivants les suites de Jani Fay les suivants les suites de Jani Fay dans l'enterrement et ça va français bimaka bo oui français à la passe et là ba mo musu na français o lo mbanga pe koyi o tika pe na po mbanga donc faut na ka to ba français et voilà bolumbu bakosa tout ce comme on a makambe ya José de Londres concernant ndenga yete na matanga ba makambe bimi belé pour na yo mona ki on déjà ko yate ya José de Londres ils en ont makambe belé. Ok, premièrement. José de Londres parce que José de Londres est un produit très sérieux. Ok. Moi, soit bénissé na poto na Suisse, pour continuer bana babalanaki, a commencé na embo moi mimila e poto. José de Londres l'équipe na média, a semi na biso ba comédien. Biso ba comédien to ganga to na la, patron Fiston ma fille na sai. Ok. Patron Caleb, patron tout ya théâtre Bokanga. Ok. Ndé on a vu José de Londres là, ba pc 6000 balles. To biso ba comédien to sangisa, to pesa, to zelaté au tel gouvernement pesa. Biso mo ba comédien so to en l'arte, so to chama ki la nini. Bata maboki. Oh. Donc bata maboki on a yo mo posa mta maboki. To bata maboki. Na se fait la rata mota. Oh. Ça que to na balance parce que ndeko na biso zo na 6000 balles. To boto perdre le quoi to perdre ke chani. Au moni souci, et ça fait malade. Souci peut bomba. Et surtout nous c'est la rapport na moi aussi. Ke chani akufi na souci.
souci yango ezalaki nini makambo mwasi ezalaki na kati. Ok. José le Londres pe souci ya mbongo na makambo nini ya mwasi na kati. Donc ye mo pa lobi bokoki kozanga nga lokola vie jani na ba image naza mona mobali so bomoni na lobby boy c'est que passe. Ok. Maman nanga mona ntuka basongi songi na sepelaka na yo po tuna nga ba question moko vandisaka bato na tempo ya mona esalaka bango matikita so comprendre bazoka matikita po vandisaka bango na teleka kovanda na poto eza synonyme kozala na mbongo te. Ok. So comprendre kovanda na Kinshasa eza synonyme kozala piaka te. Très bien. To mona pe mutu musu azokende pe baba kongona voilà basake makala so ya nango me oui Jani Faye atika ta vélo king na terre te wana ba vérité kaka babi basemokaka na mokwe toza na défaut moko na mboka na biso yoka tiko nayebisa yo. Ok. Toza na défaut moko na mboka na biso soki moto akufi soki azalaki kosamba de tobombi yoka nayebisa yo eza faux. Atiki nini nazose moke te bon ko se moquer donc ça se voit il a resté il a laissé rien il a laissé rien français il a laissé rien mais tiki basi bana là on a sepé la ba héritage déjà on a sepé la vie de biso Jani Faye azaki na famille mammifère aboti nde makasi héritage atiki ya mwana et puis alakisi bato ke nazalaki mobali po aboti na 27 femmes 27 ça compte ba makambo 3 t et ba 27 et voilà babi toza déjà na kati ya ben yango vraiment to continuer kaka na temps soulever déjà loko wana et s'échapper kinga meye lisusu to continuer kaka na sujet wana to mona ki partage ba mbongo esalamaki selon enveloppe le bayaki nango de bayaki kokabola bongo en public tant que yo pe oza comédien soki ezalaka yo olingaki oloba nini conseil nyo olingaki kopesa wana mpona partage mbongo nde esalamaki en public kopartage mbongo eza faux te mpona nga nazwango mwa vrai mwa faux parce que mbongo wana bapartage mpo ezalaki nango kaka 8000 bale mpo 2000 batiaki na kesi loko ezalaki 8000 wana soki 8000 eko wana bakoka kopartage yango na niveau ya milliard mama nanga mona ntuka basongisongi soki mbongo wana ezalaki ba 300 000 $, modèle bazopartage elango bongo na bamien bato ya Kinshasa na bapeti na biso bakuluna na besiko bondo banga balukela bamomi wana nini après kokabola mbongo wana nde basalango bongo na média eza bozoba bozwi idée ya bien ya kopartage mbongo yango na lobi basali moi vrai moi faux donc mbongo bapesa yango bongo te balakisa yango na média te osoko pa pour sauver na bato wana po biso toza na Congo oyo toyebi ne bamakambo ezosalama osoko pa soza iso ba 300 000 $ nde baopanza yango bongo ese bamomi wana bandakasa kimi bayebi mpe bandako na bango mais pardon na kati yo te bango balobaki ke mbongo wana ezwamaki na média et puis mpona kopartage yango kosalama mpe kaka na média na motu apesaki mpe mbongo na média na motu apesaki mbongo wana ozoyebisa yo mboka na biso eza mabe parce que bayelaka bato soki moto akufi to soki moto aza maladi omoni moto apesa ye mbongo wana aede wi eyebani na kombo te moto ntele moto apesi yango okoyede ya bien oyo ya bolingo oyo nzambe atindi so moto apesi omoni bamilliardaire ata kabi mbongo azala kuna ntina te bato bayebaka eza ye omoni babalon bilamba tolataka awa na mboka na biso soki okemake na kati ya babalon wana omona babillet misu ebimaka na bapoche ya ba $200 ba $200 ebimaka na bapoche ya babilamba wana na sera kala to kana yoka siko ebimaka ti lelo ok ezalaka nini bamilliardaire oyo baza na mbongo bahéros dans l'ombre oyo balinga bayeba bango to basalaka babalon wana bakotisaka babongo wana po bayebi ndenge yaka na afrique bato bakembaka oyo akofongola zwi akute na chance bakabela yango na forme wana so bamama oyo bakoma kosomba babalon wana na explique to kosomba bamama oyo bakoma kosomba babalon wana tellement bayebi ke bambati na babiloko wana ekoma obimisa balala avant babanda kotekela yango bato bango moko mpena bakoma kosalela yango patrouille mais on a raison hein on a raison mais
bato basala ba makambo ezaka ba milliardaire mais très bien milliardaire wana ba ils sont tous sala bon Afrique oyamba ba invité même mutafani sa bon na tempo ko bazo matikita bazala kana matikita batala yo mozi matikita mama na micro penezo longwa yo mozi matikita ezaka bon tellement na lion trop lion na lion trop ya momoni ba vibration lion wana ezaka tisiko OK donc ba milliardaire wana ba lobaka ti mais pourquoi biso ceux qui mutasali action azolinga yeba c'est que vous en avez balade vous en balade vous tika bongo liboka gauche sur le PC droite ça yebati donc ezana ngope nécessité ndenga pesa limbongo wana ba lobelango ezana ngope nécessité ndenga basala partage wana basala na TV OK donc ezana important mais pour na yo nazo tunara avis na yo c'est leur avis na yo ndenge basala ki nde bakabola ki mbongo wana plutôt bapesa ki veuve bapesi veuve Sylvie bapesa ki na pe na poto batikela ki veuve o nani Labrine mais ba isoler veuve moko nini eleka ki wana mboka na biso za bongo Kofi ne zaka partout même soki luka bulo ko temo bongo na ba baza ba suka tout so comme na toujours ba fini ya yango za ka bongo donc c'est que nani mao ba fini Kofi na ngapa ka musote pour un système en bogo le quoi ba pesi la brine pour la brine eza kwa suite des comptes finaux na bana misa combien a tout le monde à 3000 le yango ya mbongo moboko ni na bana na tibakula ko tena tiki wape na lo baka mabe nazo comprendre mais est-ce que yo ni na lo bande nini ateye bien ba bale to moni bongo mama na zui te oui ça vérité bongo mama et outi na 10 000 euros ndeko wana pesaki mageto za mbongo soloka ya soloka lisusu ça ba fu balade oui ba comédien la biso ba soka comédien beli soka mutasongi mbongo ane mema bango mais wana pesi mutu déjà aza déjà ko kufa c'est ndenge jani mais type on a 10 000 euros tant jani a kufi est-ce que on est yo benga on est et on est pour jani yebi makamba 10 000 dollars on a so 10 000 euros on a jani yebi a monter amoni ngo pété ya ngo moni to yeko la ka boyele ba tout temps ba tout ça na défaut moko na mboko yo kaka ba on c'est la mona nsuka na sala mama ne tokoto bo le ngende yondo bazo kabelete bazo kabelete je bo kaka tetele moi baye na tongé mausolée ni benga mausolée elle souffre ici il n'y a pas de mausolée vraiment maintenant on kokufa mausolée tout ça na faux système de mona nsuka eza mabe bon on est nyoso tout ça li jani par rapport ya jani nga ndo soufi amoni na ngote donc c'est que ils est logoté il fallait y moko artiste na ba œuvre na sala amona ba honneur wana ya mona bito ela ba to soki kaka muta abel to mutu akufi mutu pasa pia ka soluka mbongo so boyede pia ka pesa maladi e boyede so comprendre donc siko ndenge ndeko na biso penani je veux de Londres so lela wana azala ba problème e ya boyede yango to boyi to kufile le roi to kufili jani fai José de Londres entré de pleurer. José de Londres entré de pleurer. Apparemment, c'est mon bébé, vous êtes qui moi, ça m'a fait. Oh. Il pleure. Il pleure. So besoin d'un bon mot aider. Le bon c'est la coûte de comme les problèmes. Oui, en fait, Chani peut dire moi si Soukanango Mbalawata. Ninga José de Londres lobby. Bino batambo wana bo pesa ki 10 000. Botala mamba José. Okay. Message bien capté à beaucoup sur le monde. N'était sur le monde. Et voilà. Ça dit 10 000 wana. Les bébés ya nani. Ya Chani Fat. Après ça se pose José de Londres. Pour ça il n'a pas de problème. Et voilà. Tomoni awa Ansiluzolo oaza Maurice na biso poyebi nde ba vidéo bimi nde ba vidéo zo salama na page nae parce que za ko bomba te mutu nyonso zo mona yango concernant ndinga zo mema vie gao na poto tant que bino so boza ba comédien yo pozali wana paza wana kuna mususu aza mais ye aponi kaka vie gao amema ye na poto pona yo ozwa ngo ndenge ni message wana tango yo ka kyango ou bien tango omona kyango oyamba kyango ndenge ni ça dinga plaisir makasi tout ça na besoin batabungu mais eza nango Ansiluzolo te
Moi je dis mutu asali makambo wana. Mais si mutu asali makambo wana parce que azo reconnaître que valeur ya vie Gaou tant vie Gaou sans vie. Pardon Molimbo. Eza ans luzolo tezana. Te yeza nete eza ba beblo msunde to lobaka. Omoni so mona so sa vie na nzumu. Yebaka mama na sana. Si la famille on a bien sinon tout à bien ça fait Gaou. Il y a mon côté qui est poto pena, il y a ménopause et puis il y a risque. Oh. Moi si muta bengi, so il y a des gens bon à bien avec Gaou. Yesu sous moi si. Ba mutu banzele. Il y a pas de coup la mort. Bazo coup la maladie mon de côté. Les femmes multi ici, les femmes multi ici. Ah bon. Vous espoir na babasi. Kamoni basi bako munyonga bino. Yepe mo simuta meme poto so bien avec Gaou. Mais on a vu so moi na so so vimi na nzumu yebaka mama na sala. Mais on a zo pesa déjà merci na mutu azo idée. Et on bien ça fait Gaou. Poko ta fait Gaou, fait Gaou na profiter mais avec sa forme mutu bako tina kata nkela. Oh. Il faut donc que le bako côté dans kata sake. Parce que mutu wana a ressuscité vie na ye. C'est tout. Ah bon? Eh ben ta bongo ninga boko so bolungu taka. Nazo sepela na bato bongo passé. Vieux Gaou kotale bozundi za na ba 3 semaines na ba 10 jours. 3 semaines ni ba prédiction boyo pese la mutu. Ça était mutu. Ko ni via za kapia ka. Via ka pesa malade. Ba bibi na batata to ba prédiction na mineza la ramabe. Vieux Gaou kotale bongo. Au moins te za kapia ke. Oh, beaucoup de sous côté vieux Gaou, mon évidemment bourgeois. Bourgeois bongo ça là. Mais babi mutu musu pas za la na ngo mona na raté. Alingara na ete surtout ba ko. Ni lo resati. Na kutu mutu azu idée wana pona nga aleki mutu apesa ki $10,000 na matanga chani parce que azo reconnaître que ba valeur ya vieux Gaou tant vieux Gaou sans vie tant vieux Gaou na likemba. Ndazu idée wana me poto. Mais ça en siluzolo te pour en siluzolo yemoko agena na poto ya ménopause na sima mwasi. Suka bengi ça vieux Gaou na idée nini. Dans mutu so na bengi sina bande connaître na bien puti na ba fanti ko en siluzolo bi msambongo akebema vieux Gaou azana salsa festival ne wa bengi. Eza makamba kantimini. Ah bon? Eza makamba kantimini eza ansi. Ansi eza kaka mwana soso afimi na nzungu mama azana se. Yaza na mbongo ya bengise, yemo ba bengise pa mwasi. Swazana bandeko na bengisa bandeko na bengisa vieux Gaou. Mais okuta kenda poto ambiskat, bonga bengisa vieux Gaou. So na famille bengisa ta mutute. Ata soso kongo bengisa te bonga bengisa ne vieux Gaou. Mais te yoka za na festival. Te yoka za na festival kuna ya ngwana zo bengisa ba. Est-ce que festival yango eza ya ansi? Municipal ansi mutasaji festival wana point d'interrogation ya mona émission soko moni soso vimbi na mona soso vimbi na nzungu ebaka mama na zana si de yaza ne kaka compagnon babenga de so batindi mutu compagnon ansi luzolo tié compagnon. Oh. Ah bon? Moi, français, là, français qui est au charisme, beaucoup la zone de l'école primaire. Ok. Ainsi, nous allons on t'envoie. C'est pas toi qui va mener vieux Gaou. On t'envoie. Merci beaucoup, vraiment. C'est dans ce sujet qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Balobi, on a l'élo vraiment tout ça qui n'a pas moulaïté, tout ce qui n'a pas awa. Mon invité d'aujourd'hui est Zaki Bongo Bakoso, Bolumbu, Botaka, papa m'a passé à né, bah misala kobenga yo vraiment. Merci beaucoup pour nayo, merci beaucoup pour la disponibilité malgré bah malade, malgré n'a dit que zo bela nayo. Tara malade, mais ça là derrière na Congo, tout ça mais malgré bah malade, voilà. Oye kaka vraiment pour répondre à l'invitation. Merci beaucoup pour nayo. Pour na lelo to suki na biso awa mot de la fin. Mot de la fierté parce que to zali pe to kozala kaka suki nza mabengi babili on a biso te pour na lelo. Message na yo linga ko pesa na bato za nini pe conseil na yo concernant ba makambo leki on to soli awa. Mais ça conseil nini ko pesa na matepi au lancer message numéro ya téléphone de ka ezala. Message na ngezali to ida rabatu. Tango bato bazanfi to idaka bato te soki lelo muta kufi to yola kisa to bimisi bapake to komi loka nyoka longo pe bombasi to komo vimba te mutu aza piaka boye de ko piaka pesa maladi osomona to piaka eza maladi do boye la kaka bato te soki muta kufi on les a message de capter bokoso pour nga moko numéro na téléphone eza 10243 0 10243 89 02
81 848 plus 243 89 02 81 848. Donc on a soit beaucoup sur Bolumbu Botaka. Donc n'a pas entendu en teke na ninga mko kipimpi numéro na ngana. OK. Malheureusement bambote na ibanga chombo, ibenga chombo. On entend mon amodi kokolo. Mukokoli le ba phénomène. Vraiment to mesana na on. OK. Bina donc tous années bina tiko. Asula na ninga mulele tempiete ko sala ngembende yondo ba partenaire officiel. Vraiment. Armandi Mayani mutema boss Armana kata fami wana. Na moni Gloria Bombeke la prime canadienne solo donc une chuma sala na moni Jean-Marie Lukulasi et Adema na moni. Ah bon? Lukulasi. OK. Kalamingi TG 24 lona ok benda de an soit pas ça la legembende yo mama nanga e chacha babi chikicha chacha ezalaki bongo bolumbu botaka bakoso en cycle kombo na yango na otobenga kae comment invité nanga lelo ezalaki bongo ende kaka na lobaki à la présentation c'était bien moi votre humble présentatrice et chances ici la Cléopâtre na sima Cameroun ezalaki bongo aussi Sabidimbu papa Domi babi tara e moto moko ya bien j'étais aussi accompagné avec papa avec papa talent babi moko pe kaka ya balobeli parce que to mesana on a mesana ko tambolanga moko te na mesana toujours ko sala na ba vie na ba yaya nde kaka dage mako le bara en forgeant on devient forgeron ah babi no sala musala nde ba ko maraba nde kana na lingala malgré et semble nga difficile vraiment. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à les boss de l'air boss, Babi Bongo le boss M. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Bino Obotala qui n'a pas bandeli, qui nous a souka ya émission na biso et pourquoi pas à mon vieux Ndash Mobutu, Serge Fidèle, Odari, wana zomona bon Odari vraiment Sarah Ninge Zala Kaka. Serge vite les bijoutiers, merci beaucoup vieux Babi Nazoka déjà il y a heure na mpanze Zala Rabongo Beni Sangala molobelito Zaka na soir Ninge Zala Kaka. Serge Sesui Ndanda le mémoire d'un éléphant fait nangai babi sala ndenge pe osala ki ba misusu wana ko sala nga kitoko makasi restez toujours branchés serrés cimentés scotchés sur notre chaîne Actus Final babi tala ko loba mingi vraiment na loba rafiki na ba mbangu nde sala bongo na bandela makambu vraiment pona boyoka diction encore yakitoko makasi merci beaucoup restez toujours branchés serrés cimentés collés scotchés sur notre chaîne Actus Final. Quant à moi Chances Siana je vous dis ciao là ceux qui est souhaité beaucoup de à la mon micro à la prochaine.